Raph Ngindu, le présentateur la force qui a tué Congo Promo. Boroto, ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Raph Ngindu, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Mikolo Congo Promo Nde. Ouais, Balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Raph Ngindu. Congo Promo. What a plus, what another boss life. Congo Promo TV, Raph Ngindu #1. Mesdames et messieurs, chers amis, encore une fois, bienvenue dans votre émission Quoi de Neuf, émission socio-culturelle, dans le cadre duquel je reçois pour vous des invités avec qui nous papotons, nous parlons des sujets d'actualité. Le le 27 mars, le lundi le 27 mars, jour où il fallait, au bazo qui confiance au chef de l'État, Bandeko Yasenko, Basango, au Bapesa qui va quand même pouvoir réunir tous les partis de manière à ce que trouver compromis pour te faire évoluer moins période transitoire de manière à ce que qui met en amboka, si comme en décembre, tout ça là-bas élection parce que c'est ça le but, tout le monde appelle alternance namboka na biso, n'est ça la bamboka miso. Mesdames et messieurs, on a les encore une fois na Bandeko place de solo, na petit peuple place de coûte en la rate solo ka. Ah, tu peux savoir mutu na mutu, micro, après ça libre opinion na ye, et ça a un tribunal té, ça a un place à sambaté, mais du moins, tu peux savoir comment opportunité dans des cognos, où il y a loba à émettre opinion na ye par rapport à comment évolue la situation au pays à Mirakoloba. On a loba na mingité, na sali annonce, na sali introduction, na on coûte en la bien sûr na des annonces, le temps tu peux saper bandeko, et là tu as bien temps à moulay mingité, mais du moins tu loba l'essentiel parce que tu loba n'engeni ni peuple azo mon évolution à l'Ikambona parce que en tout cas ils ont toujours craindre moins mingi, ça craint vraiment sérieusement parce que élection déplacée au bâtonnier sur Balengi Tokoma. Sans élection, ils ont appris à s'émoter. Tout le monde a élection ailleurs, tout le monde a démocratie, ils ont évolué. Pourquoi pas chez nous au Congo? C'est bien bon, tout le monde en est ça ailleurs, mais au Congo, on a bisopé tout le monde a appelé le Rwanda. Tout le monde a pays, mais sous bisopé tout le monde a mesdames et messieurs. Ça a bisopé grand plaisir. Naïbike, tous allez parce que tout le monde pour te servir bino dans ce lot-là, je vous dis à tout de suite. Ah, tous en a cité comme d'habitude.
topesaka micro na biso na moto nyonso à s'exprimer à émettre opinion na ye parce que Congo ezali maman na biso nyonso kolo Congo azate mona moto awa azana pas responsabilité na ye pour la réussite pour l'évolution du pays yango binga na mesana ko yana ngai awa na place to za l'aise na bandeko to sololaka to partageaka moto na moto apesaka opinion na ye selon oyo azo vivre na next sotezo kende na tout le même tout de suite là que to za na Kinshasa soki bino botala biso libanda botala biso à travers le monde entier les lots valeurs ya franc congolais ils ont se déprécier chaque jour au tozola tola muka nous on a aussi la valeur ba papa mso ba fonctionnaire ba toucher na ba franc congolais mususu na franc on a retouché $200 estimation les lombo on ils ont tendre vers ba 90 ba 80 et quelques to suka nango wapi yango to tendre miko na biso na bandeko to bazawa lelo ndé il fallait bandeko ba signer pour permettre que tout le monde a quand même le bout du tunnel accord on à la signer gouvernement salama makambo qui est de liboso na transition lelo et salamité majorité a boyi ko signer azo maintenir les solos il y a 3 combos et puis azo récuser monsieur Lumbi balongola et place azali wana tozo kende wapi. Merci beaucoup nandenge o tandrenga micro nako répondre yo boye biso toza ba congolais toza ba locataire te o ezamboka na biso tobotami awa tokoli awa esengeli to défendre yango selon maloba ya papa Tshisekedi aloba ki to se prendre en charge soki lelo batu ya majorité bakanisi ke Congo o eza lokola propriété privée na bango ou bien mabele na bango ya bokoko bazomi kosa soki baboyi ko signer accord oyo lelo to ko appliquer article soki te baboyi ko signer to za la clair na maloba avant ngana ya awa c'est-à-dire tolandi actualité parce que to anda ozel actualité on a posé que le revend batutu ba ozel et salamité siko mboka tozo kende wapi papa soki et salamité lokola bango bazo diembela na article wana 78 ya constitution biso pe to kozongisa bango na article 64 ya constitution lokola bango baboye ko signer biso to ko appliquer article wana ya 64 to kobanga pe mutu te 64 ya constitution première linéa na yango na minute oyo mutu atamo ko za légitime lisusu te na minute oyo totikala otinda mutu na parlement te mandat na bango esilaki depuis le 19 décembre. Donc en ce moment ici, tous se prendre biso moko en charge. Et puis problème sous au bango bazo diembela kaka ba pesa biso 3 ans. Biso pe to kosenga na bato majorité ba pesa biso 3 ans to pour na président mususu ko diriger transition. Mais tant biso to ndimi ke Kabila avanda wana. Il faut rassemblement to bimisa premier ministre na biso o ko diriger et longo na mutu wana to sala ba élection. Le roi bango bazo tinda biso kuna bango pe ko pesa biso ba kombo ya bato misatu comme ça to poni président mususu. Et puis, biso peut topesi bango 3 ans ya premier ministre, va pesi biso 3 ans ya président. Alors to kotis qu'on a débat wana parce que on lobby bien, on évoluer na on a raisonnement, bato ba talo à travers le monde entier, bah ça a besoin ba yoka précision. Biso tozana na Congo, tozana na Kinshasa. To vivre même réalité na ba o ba tala biso te ba libanda. Donc bah a besoin ba la suffisamment éclairci. Toza déjà mars yango déjà scellé. Tozo côte avril, jusque là tozo mona kaka flou, en tout cas flou eza makasi. Si tu as avril, si tu as flou, on a ça la nette bon à moi moukier. Année déjà zo comme na bakatikati nango. Alors que tout accord ils prévoient que l'élection ça la en décembre. Yo ça que dans 6 mois maximum l'élection est ça na mboka honnête aucun. Papa, 6 mois eza ebele pour ngai soki nga penza na simbi mboka honnête ngai boye. Peut-être 2 mois. N'a pas organisé élection. C'est la démagogie. Non, ce n'est pas la démagogie. Moi, je suis congolais. S'il vous plaît, opposez une question, tu vas répondre. Problème est non. Problème est ali et le retour une volonté politique. N'a pas ce exemple les gars au Congo et Mulunda on a salle qui élection dans la séquence union soit on a la séance à élection pendant 6 mois à Silisi yango. Banda tout yomo ko ibama comment on est là qui alors et là on est quoi empêcher bango basa l'élection na 6 mois au etikali yomo de opesi réponse na pesi le baki volonté politique exacte lokola bango baza na volonté politique était biso to sala la volonté oyo ya biso nde to sala ki Mobutu et là on a biso yango na po Mobutu azala ki tetu to na Sun City a signé l'accord lokola ba ko respecter l'accord wana plan B et yaki na musée alors na minute ba kozela susu musée mususu akoya na biso peuple biso nde to kotia bango libanda. Cher ami, na moni à Aloba, oza na elore à compléter par rapport au Yazolo. Non, na la ligne de olanga lobby, na temps on est au comité, oza sous na temps que yako lobara ibele. Pour m'amener sur tout ça mais et si là qui. Tout ça qui déjà accord na biso le 31 d'être signé qui to yebi sai bango déjà et puis déjà le toyo kanaki baloba le premier ministre a obimana wapi na rassemblement. O bango baza na droite. Yako imposer biso pour le bateau ça 3 ans. Par rapport à quoi?
topesa 3 no biso moko nde toroya na premier ministre na biso bango nde baza na pouvoir susu te et puis obeminaku alobi yango nani kengo adondo alobi yango donc bazo communauté nyonso tout balobi bayebi ke bazo reconnaître baza sous na pouvoir te ne baza na bazo frauder bazo yiba makambo eza clair comme bato ya majorité bango bazo mona lokola ke mboka oyo eza ya bango nazo yebisa bango ke bazo salaire papa soda moko te aleki population na Fox soda moko te aleki na population na Fox lelo ndenge tozo anga nazo yebisa bino Congolais déjà se prendre en charge tant on vient tikela biso malobana eza déjà armé ndenge to tele miaw biso nyonso tout e ba tokokufa mutako tikala azate comme bango bazana minduki biso tokobima tokokanga bango na maboko bango baboma biso na minduki na bango bongo siko tokotala biso na bango banani bazama makasi elonga la lobika yango wana. Cher ami, Hollandi bandekone ba lobby. En fait, je tiens à préciser que à le tribunal c'est-à-dire mon amtazo lo selon oyo yazo vivre selon oyo ezakati na ye c'est-à-dire to pousser motuté to tinda motuté mon amtazo lo ba oyo yazo vivre selon une situation ezokende na mboka en tout cas ezokende malamu te olingo baksani na oyo yalo on détient na baksa vraiment Kabila vraiment pardon attaqué au président aux annonces au président tikela biso mboka na malembe pardon kende pour nanité to seigneur pardon pas bon que lobby à partir à iner masolo échanger yeba que lobby à partir à iner na moi sino bokima déjà pour inda nango kaka hein Kabila lo yeba que lobby na iner welara pour to lingio souté biso ta bazairwa né à Kinshasa grandi à Kinshasa étudié à Kinshasa développé à Kinshasa na convive na pays étranger na moni ba fara Congo Brazzaville ba négliger biso Angola ba négliger biso ba massacre biso du jour au jour Kabila yo mo agir exacté biso to kufra lokota to ba nyama yo comme ça rwandais oye na mboka na biso bomaka biso to lingi tekende vraiment yo pouvoir ne se silaki to asu na tina mo na mboka na biso te zonga cheyo hein zonga cheyo to lingi osute na suki wana namoni papa azana na lingina bakisa muke pona likambo ya premier ministre tangu PPRD basalaki coalition na Palu to mona ikaka babimisa ka premier ministre moko kaka Kinzenga tangu Kinzenga yeko bela lobike abeli na ye pona makama maladi babimisa kaka Muzitu ye moko siko Muzitu pe amebiso na election tant que ça l'élection Kabila bimisi kaka premier ministre kaka moko nani Matata Ponyo mais ce qu'on ndenge nini ya biso oyo basengi ba misa mutu moko ekomi kaka 3 no kaka kende kuna eloko wana ko sala matin ndenge faire wana lobby soki bango bali to pesa 3 no ba pesa biso pe 3 candidats ya présidentiel to pona entre bango misato to longola moko place wana donc ndenge faire wana lobaki alobi makambo za solo donc la bango balingi to pesa 3 no pour na premier ministre ba pesa biso parce que pouvoir déjà sous légitimité pouvoir c'est quoi na minute to na président alors quand na président tel ko la bango bazo nga 3 no ba pesa biso kaka 3 personnes Kabila na mbatu mibale wana to pona président nini biso to ngito amé biso na transition do batika biso ça biso wana par rapport ya flou o ngana lobaki ne bandeli en tout cas flou wana en tout cas eza penza makasi parce que au début on doit que le roi blague to côté janvier to côté février bien qu'il na lobango même na baninga na mususu mais auto sona bona ba réseaux sociaux qu'en tout cas président Tshisekedi atiki biso na moment où il ne le fallait pas parce que y a atiki biso au moins que na quand majorité ba sentir sous poids exacté de l'autre côté yango moni mambo comme que le roi dada poids ils pesa biso mo on a siko population mutazo souffrir makambo na nyos poids ils pesa biso mo difficile parce que biso bazo somba bato na biso mingi trop lokola bato lokola ba olenga ko yoana bata bato basi basomba mi ozomona lokola basi basomba mi po na biso sani to diminuer mais ce que biso moko ndenge papa lobaki papa tele lobaki que prenez-vous en charge tant que vous prenez-vous en charge ne sika makambo ko sala makambo ya makasi wana ozomona ngoto zo boma na kaka wana lokola biso to ko charge lelo makambo si Cécile basine na bangote to sala biso bana etike na kati ya tana to tambo na chasse na maboko li pasate na 4 c'est définitivement pas bato kuna na ndako mais na sana mbongo ko futa kuna te mais na qui va payer ça ende kuna ngai quand même toujours mona quand même passe lokola ba pesi biso charge wana biso moko
tozwa compromis lelo na 0 heure lobi likambo olenga koyo moi teke likambo olenga koyo epesi bato majorité siko occasion ya koseka sikoyo rassemblement parce que rassemblement kaka yango moko déjà eboti ba ele misato eboti ele ya nani ya eboti olenga koyi eboti l'autre là comme on est kimingai koto donc siko olenga koyi akolongwa na rassemblement azana ba député te azana yekaka ye moko osomona donc olenga koyi akolongwa na rassemblement tozana besoin ya olenga koyi na kati ya rassemblement pe te parce que na eloko moko pe azana pe na mayele te osomona ya zone po bazwa bambongo na bango po bakene kozwaka bambongo po baya ko troubler biso ba population biso zone besoin olenga koyi te eloko koyi okufa akokufa lelo babwa ke meme na mikonga e ko sala biso eloko moko te osomona ozakanda makasi boende non naza kanda te po za souffrance naza parent na père de 7 enfants mais bana bato tanga te mais la sala pa ba chinois 4000 francs par jour ko liya te ticket o ya ko le disanga mon frère hein to ka d'abord merci banda oloba yo zo putombola ka musapineti na classe bolingi oloba nga melo na lingina lobela oma do eloko vraiment lingina lobela na po na nga eza boy mboka etongaka mutu moko te il faut pe yoka pe bato baninga o balingi baloba mais banda ke biso bato bandaki kokosa biso ke non photo kende boye ti 2000 boye photo sala boye po présent mususu abima mais jusque là vraiment na to monel kambama longa te bon to lingi siko to yeba bokosaka biso po yabimaka président ou bien biso to nyoka mato mimaka ba charge boye vraiment lelo biso to yokela suba parate mais to otala vraiment faute ba parate mais biso to otala bozwezate lelo so to komi ko yiba lelo so to komi ko kotela bato la bandako est-ce que pona yo président ezolobela yo vraiment nini misani ni opesi biso to wando sala to mima ba charge boy ko banda lelo alukela biso solution poto tika pe mabe Aza libre à lobby et ça opinion là. Non, nous sommes en démocratie. Faut pas avoir la tolérance. Oh, il y a lobby et ça opinion là. Faut pas que il faut pas qu'on la ligne moninga. N'est-ce pas bien quoi? Et ça tolérance et ça opinion là. Bon, ngai na ekaka pour mettre en garde certains faux opposants. Na yé pour na monsieur Kamere na F Bazaïba. Botika au distraire population. Kamere Bazaïba botika au distraire population. Toyebi ke boza bozimbo pouvoir pour na boya au distraire biso. Boye barake bino nyonso to bino na mulongo simoko. Kamere Bazaïba olenganko bino tout na ampe toko benga na bino nyonso na mboko yo. Parce que to souffrir trop. Dollar le commune à 140. Papa na biso a koufi. Non, nous avons une solution pour la sécurité, accord de continue application, du collègue qui bon. Mais il y a un likambo lobby ya papa na biso akufi. Là ni Roger Lumbala na landa qui a lobby botu na Félix Tshisekedi papa na ye aza wapi. Roger Lumbala aza mouton biso to Rolanda te biso peuple congolais. Mais aza mouton uti ko sangana M23 pour ba bomba congolais. Azali congolais te Roger Lumbala. So Roger Lumbala zoya ko loba ke Félix Tshisekedi ba tuna ye, ce qui papa na ye aza wapi. Donc il n'a pas vraiment la question. Alors il clair, alors la vérité, c'est-à-dire basi bakunda déjà présent Tshisekedi, mais Félix aye ko wole la ba poste awa. Abi de olia ala ne la bobsa ki papa na ye aye awa ko wole la poste. Lo ya lo bagi yango. Tshisekedi aza n'importe. Tshisekedi aza n'importe qui te. O ba roya ba kundie kaka bongo eleki kaka bongo lokola ngana non. Tshisekedi aza ngana hotel. Tshisekedi aza icône de la démocratie congolaise. Bakoyi ko zoye te ba kunde na kati minimum eza ba distraction à Roger Lumbala. Azoluka distraire biso. C'est le Rolanda tenga la kokota ba débat na Roger Lumbala te. Azali modèle te na mboka o to ko vendre la tolobela. Mais Roger Lumbala ye barake non. Tangu tozo benga na Kabila tozo zo apena Roger Lumbala. Roger Lumbala ozana problème na biso ba congolais. Tangu tozo benga na Kabila tozo landa pe Roger Lumbala na ba opposant nyonso ya lukuta na ba F Bazaïba ba Kamere to Rolanda bino to ko benga na bino na mboko oyo bozo distraire peuple congolais. Donc tozo la lelo soki situation ya malamu ebimité déjà. Bon tozo la mot d'ordre ya secrétaire général Jean-Marc Abound. Le quoi a petit c'est que l'article la biso testament la biso que prenez-vous en charge. Nous allons nous prendre en charge pour déguerpir tout celui qui quiconque mettre le peuple congolais en misère pour nous remettre Koboa Libanda. Donc na makambo lobate
pour Kaneza moi makasi to comme na lobby comme ça bon mon na o koleka c'est la papa au bando senga libalo banda kala tala boy tala bango boy olingo baksani mbanga na lobby depuis l'antiquité likelemba ezalaka na tour Kabila oso le likelemba 3 fois siko likelemba na olingo baka na sala le côté po yo kokufa kotikala zéro mbongo yo le bomba kende nango no Rwanda ba peuple o nyonso bazo kosa yo bango tout baza mu pepe Kabila tikaka Congo eza ya yo te mabele oyo soko zo continuer kaka mabele nde ko boma yo ndeko Lumumba oyo azana kanda makasi ha bon ngana ye kaka pona kolobela non point clé oyo ekangi biso nyonso tout ezali nde Sami Badibanga po ye nazali porte malheur ya oyo likamu oyo tozosala trouble ya lelo ezomema mutu nyonso tout azela tulungu ezali Sami Badibanga soki ye asaprendaki en charge na maramu nyonso tout oyo ya bakoro oyo utaki olakisa biso soki 6 points moko si je me trompe pas soki 7 points ya liboso nano alobaki makambo roboto ofele toyokaki yango un aventurier moko boye aye alobi makambo roboto ofele a réaliser nano eloko te ayaki na to ya dollar ezalaki na 11800 soki 11500 lokola ndeko ne pel susu aventurier matata mponi o azoko se retrouver na Australie yo wana déjà ça c'est réfugié na Australie le dollar est commis na 14000 changement ezalité est-ce que ndeko Sami Badibanga soit tu papa Sami Badibanga okoki ko kota lettre na démission te pour na dernier jour ezali lelo na yo pozali no un étranger moko boye soki pe wapi uti wapi Belge moko boye oyo koya okoti na distraction oyo okoki lobby pe kozonga Belgique te ba enterreur awa inconnu yo ndeko Sami Badibanga pona yo na journée ya lelo ngana ko senga yo o se mettre en charge o se démissionner non pour problème ezali non canon o eza dire ezano yo non Sami Badibanga yo wana malembe tozo réfléchir il ko démissionner za problème te ceux qui accord wana lelo ezala ki signé il déjà za ki réputé démissionnaire wana ko tungana linga ko marteler dessus depo wana c'est un faux débat ceux qui lelo ba yo kana ki ba signé ki yenga wala ça déjà que yebe makamne linga ke sila mais ye matata ponyo tonga démissionner ki est-ce que baloba na été eza ndenge mo pende ko Sami Badibanga pona ye kuta ko ki o démission na ye pour ceux qui a signé lettre de démission ba oyo bazali na sima et pesa bango tete otira la rozalaka wana na pouvoir bango tout ba olekala mulongo ya luka ke note ndeko asali démission ngai nazo c'est que eloko moko boye ezo sala mayamabe c'est que il faut la ça nini natika tellement azali muyidi un fazer moko boye azalaki na Belgique moko boye azalaki na Belgique aye koluka marama ozolinga ol baksani makambo ya solo à propos d'accord problème eza clair constitution ngam na kombaka okutute business référendum par force mais article 64 ils ont pris sa pouvoir na peuple débouté toute personne ou groupe d'individus prendre en otage le pouvoir. Or la majorité qualifie opposition qui est un groupe d'individus basé pouvoir parce que basé la légitimité. Opposition à la légitimité. Ndewana peuple banda kolandela ye. Et au jour d'aujourd'hui, le cola accord et l'ingagi efandi sabatu nyoso na opposition na Kabila. Donc Kabila ceux qui azo mettre encore accord et ceux qui azo pétena accord azo mettre l'égalité la légitimité encore en cause. Sur ce ngai état du peuple congolais comme tout peuple congolais, la condition me donne le pouvoir sur l'article 64 parce que j'ai les raisons au nom de la raison et de la loi. Je demande l'application de l'article 64. C'est tout un peu, c'est tout d'abord. Sur la zone ici, les Camerounais ont 3 ans. Même tant que qui n'a pouvoir constitutionnel, qui premier ministre a la majorité parlementaire. Jamais tout le monde a Kabila 3 ans. Jamais 3 ans. Tant que a nommé comme formateur et puis formateur au gouvernement. À 5 ans la majorité parlementaire peut ça 3 notés. Et comment accord est clair, même imprimé rien.
ça ta 6e primaire te la soka la maternelle mais na comprendre de français on a boni ba docteur bon comprendre de français on a te soko tala ngomona na olenga kanda kamo donc surtout ba kongo te soka de ba kamo to après pour l'application 64 na biloko za na gambinga benga ombela bangala soki bimiko ezokisi mutu te zonga pamba te eloko Gambia wana e mbela bangala mpuku kolukata na RDC awa na lobi pe na souci nazo comment appliquer kaka na mibeko au nom de la loi dans lequel banda loi te oya okangala autant que c'est loi parce qu'il y a un nom de la loi. Merci cher ami. Mais je pense qu'il faut compléter parce que tout est déjà pratiquement vers la fin. S'il faut compléter par rapport à où déjà Bandeko Balobi ou Kobaksani. Bon, on a le bible. Yo zamba liboso te ba mono ba Bandeko ba mais ça ne longue ba mono nga déjà régulièrement. Au Kobaksani ni pono. Na rolo baboy que non. Ba acteur politique union surtout il y a RDC. Ba ça la histoire, histoire politique, il y a RDC, histoire politique, il y a Côte d'Ivoire, histoire politique, il y a Burkina Faso, histoire politique, il y a Libye. Au lieu il fallait pas éviter les dangers et comme il déjà coguetté. Et ça déjà danger parce que n'attend na scène internationale, besoin d'imabinote, la communauté internationale, besoin monaté que quelque part, besoin la légitimité faut ça là quand même Sony, botia quand même maele obino botanga bochango likolo, ya mesa et kozala elo komora malam. Du 31 décembre qui régissent maintenant la RDC. Nous demandons à ces gens ici, à ces acteurs politiques, personnellement, Kabila, Joseph Kabila, naba onyo surtout besoin entouré, ba pesa conseil à malam, enfin que ba obéir, na oyo, bazo senga bango pour que ba sala, ba intimider mutu moko te parce que bazata na légitimité moko te na kata makam oyo. Donc c'est ça, naza vraiment la minga kolobate parce que ils ont fait ça déjà kanda, donc ils ont fait ça déjà dimension moko boye, tenir moko boye. Oyo, tous qu'on parvenir à supporter en côté. Là c'est le batu bazela qui yango batu balala qui ba lamuka qui na data lelo mais er kenenge batu ba imaginer qui te wana en tout cas batu nyonso baza animé na sentiment de désolation. C'est pourquoi lobby, je t'invite moi aussi, je t'invite étant que journaliste, je t'invite demain vers l'après-midi à la permanence de l'IDPS. Il y aura une interview ou une conférence de presse qui sera tenue par le secrétaire général pour donner maintenant le mot d'ordre maintenant pour que Makamou et ça la maman dans ma norme parce que comme bango bazolingama ko se respecter maintenant faut que na bango na force mususu parce que c'est ça même na ba négociation surtout il y a les moyens pacifiques il y a aussi les rapports de force maintenant c'est les rapports de force qui va compter qui est le peuple souverain oyo à quoi appliquer l'article 64. Il y a Kalobi, la permanence, il y a permanence à IDPS pour que Oyo et Kobimana Munoko il y a secrétaire général pour que Congolais surtout Aeba place Oyo, Tokomi place Oyo Tozoken et que vous allez vraiment malade. Moi d'abord personnellement, vous assure que le peuple congolais est conscient na allure mambezo qui ça ne va pas. Parce que Kolobake na le bango peka awa car on a parlement de bois. Bah de belé balobara la phrase wana oya président c'est qui dialoba prenez-vous en charge et belé bazonga ka lora slogan prenez-vous en charge non c'est prendre en charge des états d'esprit ça se passe dans la tête il faut mutant comprendre azo vivre nini pour y mobna lobake non en tout cas on en a assez trop c'est trop vous assure que la population congolaise ou bien quinoise a compris un message wana comme il se doit surtout tambolinga notre bimi atana ba venir au moins na ba terrasse et se multiplier au jour le jour donc on dirait pas pris ya ba bien réseau kita. Tandis que Batou, on dirait que Moutou, moi, Malonga, mon cher, je te donne la réponse pour te dire que ce peuple congolais ici est informé de tout ce qui est en train de se passer dans notre pays. Donc, ils ont comment ils ont échappé. Ce que le peuple congolais a vraiment conscient, a vraiment formé, informé de l'actualité politique à RDC. Courir peut-être dans le top Congo. Dans la top Congo, dans l'émission bazobenga les débats. Auditeur va intervenir en direct. On comprend que non, peuple nyon surtout a vraiment informé. Donc, ils ont le peuple mon côté a sous-informé. Na makamu nyon surtout parce que crise ils ont la carte mboka et tikata mutu mon côté. Mutu nyon surtout a la crise alors sans informer, tu sais que vous avez une personne animale.
Donc, nabiso ke batunyo surtout baza informé na actualité politique ya makambo one tozo kende nango. Même problème à lobby, ya lelo one zo se passé. Nenge ko se passé lobby, je te dis que peuple congolais aza informé na nyo surtout zo se passé. Donc, là comment t'es échappé ban. Merci beaucoup cher ami. En tout cas, on a combien na souka, na la boye ko zo temps ebelé. Parce que l'actualité est dynamique, ils ont évolué au jour le jour. Le to la muka qui l'actualité oyo to solo ina bandeko. Lobby pe mardi to rozana siège, on a lobby pour il faut assister à la conférence de presse, to yo qu'est-ce qui va se dire. Tous les sources information parce que tu as une base, tu as une source, net aux informations et on te traiter yango, te pèse yango monde dans ces balles on va comprendre comment si ça a évolué dans Mboka. Merci Nabino tout, hein, oh on s'azoa guitar roloba, grand merci Nabino, oh ils place tous à la régulièrement, te rolemba pété koya, te pèse micro na bande konyo parce que Congo ils a biso nyonso. Mukolo Congo azate, ça dit Congo ils a patrimoine commun. Biso tout ah on est aux aboye, mutomorote baro baxeler 100 ans na vie, net aux biso nyonso. Mutomorote baro baxeler 100 ans na ma vie ou à sa vie. C'est-à-dire que tu as tenu, tu as image bien, pour que tu aies tu as Congo nini. Tu as héritage à moté mamabé. Tu as héritage à autre toi que je m'y mette. Il faut la moninga pour wana. Non, tolérance est là. Surtout to linga Congo. Ce que lingi Congo, aux intérêts à Congo, au tchali bosso, au long la intérêt na yo partisan parce que ce que tu bana na ba koko na. Ata yo mogo. Tu as millions et des millions. Combien de foyers bazana kati wana. Mais so yo biozora pour na yo. Na oya yo foyer, na entourage na yo, na ba oya yo propre. Parce que boni bandeko misusu. Tous à la conscience, to linga Congo, to cha Congo liboso, ya ba intérêt nyonso quoi. Et ça c'est vraiment triste. Hein. C'est n'habiter comment on roloba. Quelquefois c'est désolant comment évolue la politique dans notre pays. Bon permettre parce qu'il y a quand même congolais, n'a pas droit de remettre opinion bien que par rapport à la déontologie, nous devons rester au milieu du village. Mais concernant les à cœur bandeko bazo kamba biso, c'est-à-dire opposition, majorité, société civile, ba transcender ba émotion, ba état d'âme na bango, ba tcha intérêt à congolais liboso pour permettre que mbore kende liboso. Oui, le lot dollar awa valeur na fond congolais ils perdre de valeur. Bandeko ba touchera ba mbongo na bango enfant congolais, mbongo ils perdre de valeur lelo par rapport à dollar américain. Tozo kende nango wapi. Petit peuple de Moutou, à en partir Maramounion, so bango bazo kanate kuna. Nous sommes là pour tout le cato pesa bandeko tout, parce que c'est pas loba. On a combien souka. Un grand merci à Sadik Bampale Ngalamoulou mais derrière la caméra. Merci beaucoup à jeune fort professeur des élèves. Merci beaucoup à Serge Pena notre cordon. Merci à Raf Ngindo pour la confiance. Nanion so sala rapport na biso. Grand merci na yo. Et puis on a deux personnes au Bakomela Kingai depuis le Winston Payne, aux États-Unis, la frontière entre États-Unis et Canada. Et on a deux camarades au Bakomela Kingai message na bango fortifié Kingai. En tout cas un grand merci na Negonangai, na Mastananga, na Mutulangai, Maître Tigre Tiago Boukassa, le mari de Madame Vénus Labelle. Merci beaucoup, cher ami. Son amonio automatiquement, il faut mon appel. Negonangai, Féroce. Nemvemba, mon maman Mado, merci beaucoup Nabino. Bosalara Neto Yoranaki, grand merci Nayo. Merci à tous les amis, à Daniel Bumba, les bulldozers honorables, mon ami. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Bamastato Botalingai, en tout cas à Paris, Papissé à Iceman, merci Nayo, Ugumba Labasco. Je vous aime beaucoup pour continuer à soutenir Bisso. Et puis, c'est un grand merci à Mandi Mandombo, moi c'est l'équipe Diamant, Natal Opena Valeur, merci Nayo. Merci Nabatutu Botalingai, Ombaskin, Yangamoko Yamotema, Ombaskin, gros bisous. Et puis bien. Merci beaucoup bisous Zarara à la recherche de l'actualité pour les matins de servir. Je vous dis merci d'ici là, portez-vous bien, à la prochaine.